Bonjour, bonsoir, réseau dépend na R au Bozolanda biso na ngonga oyo et je suis vraiment heureuse ya koyeba ki boza ebele devant ba récepteur na bino ya kolanda émission na bino puis chaîne na bino na kombo ya Rancy News et lelo na memeli bino mosali na Nzambe na kombo ya prophète Matondo azali père spirituel pe responsable ya église Jérusalem Nouvelle Cana. Et les londes tozo so là-bas tozo débattre makambo ebele ya ba actualité hein ba actualité ezoleka na monde na bango ya ba pasteur ya ba prophète et puis na affaire ya $500 et mira sokoza même moral nanga au fongoli plateau tout le monde invité na biso mokolo ya lelo. Bonjour prophète. Bonjour maman. J'espère que vous bien. Nangolu ya Nzambe. Et boni santé église boni ba événement ezoleka Nzambe lolenga zo batela nyonso pene zo passer malamu. Ndenga zo kamba biso ba événement nyonso ezo passer malamu na ngolu ya Nzambe. Merci ezoleka na ngolu ya Nzambe et prophète tokota vraiment na sujet na biso ya mokolo ya lelo. Prophète tolingi toyeba vraiment et eloko nini esalaka bino na bino basali ya Nzambe bana na Nzambe koyokana ezali te ba conflit ba biloko ebele entre bino bana na Nzambe bino moko boteyaka bana na Nzambe bolingo koyinana te mais bino moko bozo pratiquer yango te. Qu'est-ce qui fait que eloko wana esalama na bino basali ya Nzambe? Merci maman journaliste. Ba affaire ya ba makambo wana esalamaka mingi na bato oyo bazomi pesa mingi na mokili. Parce que tant que serviteur de Dieu balobi biso nde mutu toza lisu na Nzambe pe biso toza munoko na Nzambe. Mais so biso na biso to lingana te parce que to koma so to longwa lisu na Nzambe to koma lisu mbongo. Mutu akoti na ba affaire mbongo amikotisi ye mobimba. Aolinga moninga avancé te. Moninga oleka salisi séminaire, asalisi croisade, yetanga moninga lobi asimbikisi. Moninga oleka salisi be parce que yo lokola capacité to musu ya epakwa wana ezakati na ote e ko mema ona ko bunga makasi liboso baninga. Merci prophète et to uti komona ba actualité uti koleka awa frère José Ndite puis pasteur Mike Kalambai entre bango uti koleka frère José Ndite azaki na audience na président de la République et puis pasteur Mike Kalambai empêché ba kutana na pasteur et frère Mike Kalambai et frère José Ndite aleki même na ba écran pour na ko déplorer makamwana muninga na ye musali na Nzambe ya sali et tango ozwaki nouvelle wana et salaki ondenge nini tango pena yambaki sango wana esalaki ngai pasi makasi kotala ba chantre o biso totsaka mitema na mboka na biso o bazomema fier ya mboka na biso tango zo capacité ya kozala pembeni ya autorité moko ya mboka okomi komilatisa kibondoki yo moko sans koyeba parce que babengi yo pe pasteur nazaki na kolanda sous assemblée ba dernièrement na série ya Kabila bande ko voter ba loi moko boye pona ba kofuta ba fonctionnaire pasteur mona kati assemblée boye to maitela bango mbongo te to futa bango bongo seki na moment wana oza sous pasteur te c'est que tala ndeko José Ndite ko le latina ba écran ko tala ye boye mutaza na audience pakuta na mutu wana yo soza pembeni wana yo te mutu ko péché ye amona président te yo tika ye asala oya yeli parce que mutu abengaki ayebitina na ye tango yo a péché c'est que yo ndoza satana ko tala ndeko pasteur wana bobenga pasteur. Je ne sais pas quand la bien pasteur était naïbi aza musicien. Aza pasteur? Non, il est pasteur. Wana soka komi pasteur pour na pas comme pasteur mais naïbi aza musicien chrétien. Naïbi mai kamba musicien chrétien azo yembela biso musique c'est tout na to sukeli bongo mais waki pasteur wana komi koita. Moto azo mema lotomo na Nzambe, moto azo cadrer batu. Ata musaka be esprit nyonso ndenge moko. C'est que ton moninga na yo serviteur aye pembe na yo pour akutana mutu mo songolo pakala. Oko meme na voix normal pour ezamala bosko soki bongo meme yango pas président c'est que ba serviteur oya kamba na kati église na bango ba vivre andeni on est côté armée pe kindoki yango wana. Merci prophète, merci et basali na Nzambe to yeba vraiment bino moko bote ya kabiso tozala na bolingo to lingana biso na biso mais bino moko bozo pratiquer yango te en tout cas naza vraiment désolé na ba comportement o basali na Nzambe bazo afficher vers biso ba fidèle et pasteur toko ta vraiment prophète toko ta vraiment na maman na likambuto yeli eza affaire ya $500 ba proposition na et lobami dot et comme na $500 et
po na yo pasteur prophète po basali na nzambe ebele bazolobela vraiment likambo yango te. Prophète o meka un peu ko lobela biso po na yo ozwaki yango comment et puis message ni opesaki na ba fidèle na yo. Merci beaucoup maman journaliste. Na seki na po likambo bana zo yo kango ezo tambusa penda mokili makanisi mingi. Mais kotala ngo boye idée o muta proposer eza mabete eza normal. Mais formule ya idée wana po elata nzoto lelo na mboka na biso Congo. Biso tokamba milimo bato na kati église. To wana ebela ba ser o ba oluka mabala. Ebela ba ser bana bandako ya mibali bakendaka yaka to vanda parce que possibilité ya okende kobima pa na bango ezate. Mais to batia faire $500. Eza nango normal. Mais sikoyo mutu ngo boteli ya faire $500 asala musalani. Vraiment. Soki aomona mbongo te. Mbongo musala ezali te. Akoluka kobimisa $500 na kosomba po $500 eza dot farti ba kosele akoluka banda kosomba namba biso ba famille lelo tokoma kosenga ba groupe na mabala tokoma kosenga ba moto tokoma kosenga ba biloko bele na kati ya farti siko $500 wana c'est na mbonga transport yo memela biloko wana eza lango mabete pona ko affaire wana mais nzambe asunga mboka na biso na ba autorité ba meka non ko bongisa social ya bandeko soki mosolo komi komonana ekopesa facilité ndeko abala na $500 bongo siko na bandeko bazwaki de ba farti avant mibeko wana bima bazade na ba farti na bandako ya mabala o bandeko basenga ba $2000 $3000 si c'est là siko bongo pe ba ofutaka $500. Prophète yo siko na ba fidèle oyebisaki bango nini pona ba fidèle na yebisaki bango soki kutu papa zwineka makoki kene komikoita na yo. C'est na 500 wana eya kolanda biso sima mais yo kende da ko mikoita po to longwe da na pamoko boye moni lelo na kati ya be église mama to ya tozala baka ebele ya makambu ya mabala oyo misu ekoma ezaka na kindoki te ba ser ba komi ebele na bangenge na ba église batondisi likolo ya mabala ezate donc misu ezaka na kindoki te misu ezaka moyen finance ya mobala koluka kobima pa mwasi ezate parce que muto aza na moyen te akoluka kota jeune tango yepe ekuta na prophète lokola ba pasteur lokola ba malika ya mbai na bino wana tango kuta pa na yo sakola pa na yo ba kango na famille si c'est là parce que ça na eloko nzambe te po mutu aza na kati eloko nzambe a omema bolingo na kati ya bolingo akotia pe batu bolingo so yo tia batu bolingo yo kati no bolingo ezate so ser mo ayeno wana problème libala tango ya liboso na yo profession ezalaka kate omoni bakanga yo tantini no comme dans sala obo mais affaire obosana est-ce que fiancé aza na ye asala musani so kaza chayer po cher akangisa $500 ya ba cher bandeko ba memela biso to muso ba pape musho ba ota musana nzela na semaine to année moko po akangisa $500 biloko ona na osomba no ya 20000 francs siko soka teke on a journée te ka 7000 francs kolia na kati to muso ko futa ndako bino pe basi basuke koma ya cher biloko nyonso ya cher po akangisa $500 po bala ekozala mwa passe mais soki musala ezomonana na ngona kati ya bana ba na kati ya bana nzambe bandeko basero batoyi na mangengenge batoyi na luzizila batoyi na bakampisi batoyi na badara o tozala bango tina kati ya église ya baoba na facilité parce que ngape na kati ya église awa basere marié baza moke mais belezaki ndoki te mobali aozwani akozweza eza nango ya malonga te nakoko pousser pete mwana te sala boye mais soki bozwe komi nango ya malonga bakoba na bango na facilité $500 ekozala nango valable pour na mutu nyonso. Et voilà, bon, aussi qu'on commence que prophète a lobeli affaire il y a $500 a lobeli yango vraiment a beteli yango c'était ba ser rebelle batondi na baluzizi la batondi na mangengenge voire même na ba église pona makoki ezate ya kobala bango et ce qui l'état koki komeka ko tala likambo ya ko sunga social afin que même si batie $500 wana mutu nyonso azala na capacité ya kopesa $500 wana prophète to komi vraiment na suka ya émission na biso soki oza na mot de la fin ya émission et puis message ya ko lancer et pas ba fidèle. Merci beaucoup maman journaliste. Naza pe un message ya ko lancer minga na adressera na président na biso son excellence président Félix Antoine Tshisekedi. Le lenge na nosaka be mission moto salaka wa pona makambo le 6 avril. Zambe pena pambola place azali mon président bambote belé Zambe ya mpungutu lendo azala kati na yo parce que to lobelaki makambo le 6 avril na yoki yango pe na landi yango na moni journal le 6 avril comme férié tika nzamba fumuki mbangu abatela yo mais président na ko noso sur likambo entourage wana bango ba oboma yo luka audience moni José Nzitanda luka audience akota nayo
tant ça na makambo oloba na yo pe luko audience biso ba audience to to ko senga ngape ba roboya bon se kudu muninga ne mo ba yemba na ya boyi bon ko ngaso na senga audience président ezala makambo belé photo talisa yo pour lelo ozongi na bokoko c'est bon $500 wana so na landi monsieur le sénateur abimisa ki avi na wana azongi pe na coutume c'est bon na coutume mais faut bolanda sko ba procédure nango eza normal na no se pena li message pa président soki moyen kozala makambo ozosala ekene malamu mais luka okutana bakumu ya mboka oyo bato bayebi kibongunze eza nini bakopesa o directive ya makambo musu okosala baaffaire ba $500 eza nango valable parce que na ntango akala bapapa bamama na biso bawala bona basako mamungu apamba bapeka mungu na kopo mama ye na yakoti na ye libala esi nango bapeka mwa mulanga kisangala ya ntamba kutu wana baseka bave na bino eza te bapeka mwa ntamba na kalebasi mama ye akoti na ye c'est qui eza nango valable $500 mais mbongo mona na maboko ya batu bandeko ba mona yango oromona mboka na biso ko bonga keke il faut ndenge oza na posa mboka ebonga c'est qui nzambe apambola président batu baza pembe na ye bakota na makanisi na ye batambola nzela moko makamu nyonso ekochange nango na kombo ya nzambe mpungu tolendo. Merci pour comprendre que tu as commis vraiment na souka émission, tu as commis vraiment kochité et prophète soki tokoki kosuki sawana quelques salutations na yo na ba fidèle et puis na ba kambi église wana tikelio 2 minutes prophète. Merci beaucoup maman journaliste. Na pesi mbote belé na molonga na ngai Renati Makusu Budiongo. Place à Zoami elongo na bébé Kersi et bébé Nixon bambote belé na pesi sou bambote belé na bakambi nyonso ya Iglesia ya Nouvelle Jérusalem kana elongo na évangéliste David Luyeye elongo na Mosali na Nzambe to servante na Nzambe na Dezi Kelo elongo na ba serviteur nyonso ya kati église kana elongo na ba serviteur nyonso na bosani papa nanga molimo te tabula bukasa walongo place ozali bambote belé tika nzamba lola apambola biso. Merci prophète, merci beaucoup, merci pour l'invitation na biso et tu commis vraiment na souka émission na biso et naza vraiment na sengo ko ba que vous aki belé ya kolanda là je dis merci à monsieur le DG, merci à celle qu'on appelle madame la patrona, merci à Fiston Munzenga depuis Paris, merci à Papa Ndo de Bonda, Maman Kelani Mami depuis France, merci à Franck Sala, Chris Munzenga, Kesha Kabalo, merci à Famille Zengwa, Cynthia Neige, là je vois Chris, Neige, Cynthia Flore et je dis merci à Gaël Malamba et Ur Hassani. À bientôt, bye.